Merci à ma camarade Lisa Marina. Merci à ma camarade Lisa. Merci à ma camarade Mousseka, camarade Mino, camarade Bakata, camarade Bounarel, Étoile, camarade Cécile Baka, camarade Top, camarade Étoile, camarade Alain. Comment on a pas du mal, c'est toi le mot de la femme. On aurait la femme. Comment on a maillé, comment on a allé à l'air, là mais manga. Comment on a Jeanne, comment on a Kalunga, comment on a Rai, je suis la tamagé, comment on a Mimika Bongo, Mimika Béa, Fanny Massoui, comment on a Coquette, comment on a Mouchopi, comment on a Étoile ici la tamagé, comment on a Viviane. Comment on a malgré la théâtre? Comment on a dit comment on a CG? Karine Pala. S'il vous plaît, le temps. Voilà. Shalom, shalom, shalom. Shalom. Shalom, maman. Shalom. Shalom, voilà. Merci beaucoup, merci. La surprise pour vous saluer. Vraiment, on s'attendait à une autre. Là, c'est aujourd'hui, là, vraiment, je vais faire un tournage. Mais elle va même pas. Et c'est ce qu'on appelle vraiment une surprise. Je vous dis, j'ai chaud au cœur. Merci. Voilà. La fin, je me suis dit, art, tout théâtre, et ça passionne. Nathalie va demain, va communiquer en anglais. Comme Nathalie va comédien habité, va comédien va collègue nangai. Quand Nathalie RDC habité, RDC c'est mon pays. Oui. Je vous dis, dans Nathalie famille Libota, c'est mon combat. Famille Libota, c'est mon combat. Famille Libota, je vous aime. Merci. Ce Nazal Lélo de la télévision, et ça passe que vous nous allez. Namoni, pour ça, la ville, c'est mon ville, c'est la Nazal ici. Nazal est au secret, Nazal a quand joie. Et j'ai compris ça aujourd'hui. Surprise, Oyo, Bino, comédienne Nyonso. Et merci à ma journaliste Nyonso. On va dire raté. Merci pour la présence de vous. Vraiment, ça me va trop au cœur, votre présence, la surprise pour vous. Et ça, bien ma casse. Quand on a fait silence, peut-être je me disais que je suis seule. Et aujourd'hui, j'ai compris que je ne suis pas seule. Je suis avec vous. Merci.
merci. J'ai dit, j'en profite encore parce que c'est le mois de la femme pour souhaiter bonne fête à toutes les femmes. Merci. Pareillement. Merci également. 5 dollars femme auto sali lelo et réussir. Nzamba pambola, nzamba bonsa osenti, nzamba bonsa, nzamba kotalika, nzamba bonsa, nzamba répondre à bino, nzamba dans la solution à ma problème de bino nyonso. Vraiment un grand merci. C'est bon, non? On continue. Les problèmes. Maintenant, il va brouiller. Mon tournoi sera à défendre la belle dans 40 belles. Mon tournoi sera à défendre la belle victime. Mon tournoi sera à défendre la belle production. S'il vous plaît, je vous demande une chose. N'insultez pas. J'insiste. N'insultez pas. Sur la belle vie TV, défendre nous ça la belle vie, défendre artiste dans la belle vie, l'obé. Bonjour la famille, bonjour tout le monde et bon dimanche. Donc la famille de Bota Mobimba, tout balinga biso biso petolinga bino en tout cas. Nzamba lola abateli biso abateli ngana bino en tout cas. Merci beaucoup à notre autorité morale Bellevue Télévision. Merci na baboni surtout balinga Bellevue Télévision. En tout cas, Nzambalola Pambola Bino et Nzambalola Batela Bino. Là, je dis un grand merci. Bon dimanche à Dongolé Sanzamba Versace. Et pourquoi pas Odette Lessa Maman Lesline. Merci beaucoup à Mifile Samote Maë Papi, Irène Kialuta Motema, Richard. Merci beaucoup à Nadine Kialuta. Pourquoi pas Jocelyne Kialuta. Karine Zanga. Un grand merci et bon dimanche à Patricia Branco, à Jean César Monko, à Dajolou Banzadou, Turquie Luanda et Turquie Paris. Et pas Iwapi Rose Minga Zawana, vraiment Ahmedine Tumba. Merci à toi, la maman chérie, à moi aussi. Merci à la grande H, maman Sakina. Et bon séjour Nakata Kinshasa et Nicolette Douma. Merci à toi. Mamita Dina et famille Bota Mobimba, vraiment le roi célèbre Christian Goma. Merci beaucoup à mon vieux propre Jean-Paul Kapingamote, ma maman Nassi, mon vieux propre Tito Dacosta. En tout cas, famille Bota, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, famille Bota. Famille Bota, lobby vraiment dans mon équipe. Famille Bota vraiment bazali. En tout cas, félicitations na tonton Tadingalapa. Félicitations à Yam Siambe et félicitations à tonton Mundirba. Félicitations à Demer Nyangi. Félicitations à Saratola. Félicitations à Jemima Ibele, à tonton Jerry, tonton Prince, tonton Teka, tonton Migra. Merci à Samigra, merci à Pamela Matondo, merci à Clarisse Plasma, merci
à Bijou la Reine, merci à 7e Bagarre, merci à Rihanna Solé, merci à Grace Mwamba, merci à Petit Mais Costaud, merci vraiment na famille Libota Mobima na Tricia, et merci na Bissonio surtout, vraiment famille Libota, je suis fière de vous. Merci beaucoup na batu tout on va contribuer pour la belle vie. Ah non. Famille Bota tozana ba valeur. Ya ko loba vraiment comme tel boyza na ngote. Lobi vraiment na ngona kenga bité. Inutile kotanga tanga ba koma batu musu totanga boto pesi batu musu ba importance to pesi batu musu ba valeur mais tandis que biso mo boto za na ba valeur biso mo boto za na biloko na biso malonga auto ko lobela na kata famille Libota lobi président Geshwa Leli Singa lobi président Geshwa Leli Singa atalisi biso comment toza valeur. Comment tu connais le Bellevue? Comment Bellevue a sa valeur? Ah non. Là, l'opération a vendu Bonatara, la grande H, Maman Sakina. Avec un téléphone, on peut s'en compter. C'est comme si on disait à mon aou ya boti. On t'a l'issue, on peut son leçon morale, on t'a l'issue que au coquille cause na ligne moko ya mabete. Ils sont combien aux valeur et le bien mon qui pas président Gesho. En tout cas, président Gesho, oh ebise biso lobby et koleka ina persiste papa. Oh loba ina biso lobby président et les kaboete. Toza bana toyoka ki combien maman Bellevue a lobaki. Ah non, bien aimé so zaki wana o kolela. Et puis maman te prometta qu'il yo to tangi so souma emi souté. Maman te pesa qu'il yo parole d'honneur to le kasu na TV na komba batute. Ata mbongango yendenge nini. Non, Bellevue to ta ba valeur ozanango. Yaya to ça ba film o to ko pesa o vandi mabo ozo décortiquer film na bino. Non to ça ba film tout ça peut n'avoir terre va tourner la carte va filmer wana surtout va total au cas ma belle-mère total va kin makambo total va pisson ba Josué misatropie donc tout ça na ba biloko moko boza valeur ya Bellevue ba film to ko lo beta ba to va jouer na carte filmer wana to pe si valeur ya maman étoile to pe si valeur ya président ya papa Alain total valeur ya papa Serge to pe si valeur ya maman Milo ya président Gesho total ya décor ozomo total ya Vini total coach da Costa ozomo totali maman Ziza totali maman Léa totali maman Top. Ce sont des valeurs, notre fierté, to ça la fierté à bango et non que tout temps ba komba batu misusu o e ke pe sa valeur te na communauté na biso. Tala na ce biso famille Libota za la ba valeur. Lobby ti to ke no sa ba Bellevue ba surprise to komi na kan lufungula ba okata rideau namoni pakanta Bellevue je plairai mami ce biminga balobi neti biso toza boye ndeti nga na kingo menana mayaka te skolobi na comprendre que naza na kingo naza na mayaka parce que kingo na ngeza mayaka na ngeza Bellevue mais il faut na toujours fierté à Bellevue parce que Bellevue a sa valeur a fait bloc à valeur to ko lobela donc surtout ata pour le film ou avocat te to si manage avocat non pardon to ta la papa Gino comment azo ko raisonner pas bimselo ka bongo ngana defisaka gouvernement bongo c'est pas donner à tout le monde mutu moko ta kosa na idée munene bongo gouvernement
lui batalisi biso eloko moko boye abi mais so boyaki avanda kobenga camarade nanga ministre aya na babis ezala bis moko mpona mutu moko eza déjà valeur totali 1050 ndenge aza koencourage lokuta ndeko na ye eza déjà valeur parce que omona association bato ya miyibi mibale bakutani nta nde bazopesa yango elengi ozomona epuis toye kota mama étoile na bana na ye Naomi Lufwakenda totali na décor ilunga tala nde bazopesa filme goût ya toza biloko olobe toye kote kuna totali junior na décor pardon na dacosta tala français ne ezokende ezozonga toye totali papa na biso turbo totali mama Nicole Bakata totali mama top totali Ange Maisha et totali Mosantu totali Bijou la reine totali 7e bagarre baza ba valeur to ko betelaka tolo non totanga komba bato misusu famille Libota o eza parole d'honneur en tout cas toki bino trop to bando ko exécuter maloba na bino te. Alors cette fois-ci maloba na bino eleka inaperçu te. Alors cette fois-ci maloba na bino eleka inaperçu te. Nobi to vandi bo to bandi kotala to tamboli totali combien belle vie ava vala ya bozaki lobi na ba surprise te. Mutu muso atali photo belle vie bo aleli. Ah mwana mwaso afinga maka mingi mwana mwaso yo mwana mwaso yo belle vie yaya siko totala bato misusu bazo craquer ya biso moto mona peut-être mama belle vie mais lobi to mona ki ba valeur ya belle vie. En tout cas, merci beaucoup na président Gesho, merci parce que lobi kota ki président tu yo bandai koloba président na kokoloba te na fandi na talinga habité président Gesho tanga lobi bo parce que azwaka temps ya kotala be mission na biso. Président Gesho biso ko benga to sala mission pona loba no nini. Bo muto yo zo lobela mabe za collègue nangeza loko fingi nga Gesho. Yaya, yo za wana kana monde ba insult. Biso famille Bota toza suwana te. Famille Bota focus. Famille Bota shalom. Famille Bota focus. Donc on sous la tawana te ke mutu mo vanda na teva beti bordi biso to répondre kata wana za li souté. Tawana ezate. Tona tawana te. Toza na tombe elle va sali film na nobeli mama Milo nenga tourner film wana na sali promotion ya mama étoile na sali promotion ya mama Leia na sali promotion ya mama top na sali promotion ya Dada International na sali promotion ya Bijou la reine. Combien cette bagarre a sa valeur, combien papa Turbo, papa Serge, Nathalie Vini, Nathalie Dacosta, Nathalie Anzao, Nathalie papa Biso Paco Nathalie ba valeur ba tourner na kata film non parce que biloko on lobe les ali belle va ça ba valeur osomona na to sala ka erreur moko peut-être o sala erreur moko yo moko o mi yeba kite ke te eloko na sala eloko na sala boy memenanga misanga primaire misanga zoba misanga kizengi. Il fallait pas dans ça les locaux. Pendant tout ce temps, ce temps, nos familles Libota. Peut-être même sur la valeur, n'a pas besoin de corps ça la moitié. Maman te promettait qu'il y a le bibi sonné sur banana yo. Osa de cité. Maman t'a dit biso combien ma descente tes armes. Na ben rabinote parce que bon vivre dans le monde insulte.
na benga bino soute par rapport bozo yokate bato so batuti bordi pour na Belleville bino faut bon répondre Belleville sa bongote atalisi biso soki bafingi Belleville ovandi na TV otalisi film ya Belleville otalisi bato combien Belleville a ta valeur abi okan soki descente moko eye loko moko eye boy na ozango benga bino mais so na benga bino te papa na otala ke non na benga muto ndenge ni bato soki bato batel babaka te abengi bango pour encourager bango na mafinga ay ba film ezali pe na ko benga Bianca ya ko tourner le moins 3 tableaux awa abi mais so na sala monte parce que ba vivre dans un monde insulte ah non abi ben namona bino abi nazo benga na oloba na bino na moi ki bono yokate na tika bino alors cette fois-ci la pesi bino une dernière chance oya koyoka te asa musika ya Belleville télévision et lelo tozui ba valeur au fond da boyela mama chérie à moi sa bengi yo ati ata moi $10 ne l'agence que nos joies c'est grâce à Belleville la grande hache a outil poto asali calcul ya biloko abike no biloko no yela mutu boye c'est grâce à Belleville mami ta dit na vandi atala bi téléphone akota boutique moko ya Zara na luka jean moko ya Zara body moko ya Zara Linette mo ya Zara, parfum moko ya Zara, lo moko ya Zara, tout Zara. Ate une agence bien que nos zoya yo, c'est grâce à Belleville. Na vandi bonamo na ba Niclette Poutou ba okoma, c'est grâce à Belleville. Ozo vanda bo otala batangola bazo koma, bazo benga yo, c'est grâce à Belleville. O vandi bo mutuma komelo na famille bota depuis Sénégal. Mutu bonga bengi obo Bianca na famille bota naza na Singapour na ma pays mususu na yoka ngo je jour de vendre na yoka ngote na monang na yebi na ngape kuta ngote eza na ba Amérique ya Nord Amérique du Sud eza wapi eza na continent nini ya na yebi te. Toi tu parles lingala là-bas? Ozomona na ovandi mabotali appelle ombo otuni mutu 00 soki kombe za pays nini au pays bo babengi mutu abenga binanga za fan club à Belleville mutu abenga binanga za famille bota yaya tozoka ba pelo zoyoka vraiment la komba nzambe ovandi botali maman moka bengi bo abina bengi depuis Canada na bengi yo depuis Australie na bengi yo banda Belgique na bengi yo banda nini banda Grèce na bengi yo banda pays otokoza na guerre wa nini na bengi yo banda Libye na bengi yo banda nini ba pays ngo nazo bosana na kanela Belleville. Ce qu'on a mis à mais non, ça va valeur mon pour la moutouana. Mais comment on a combien de comment on a la valeur à moutouana? Il y a quand on a pas distraction mon et qu'on peut s'arrêter à 100 francs. Belleville manila ko fingama abandi ko consommer monde ya mafinga bana 2015 échanger ne le côté et choka Belleville alia fufu amela secret na ye amatina mbeto alali ba traita Belleville ndumba ba traita Belleville makolo poussière ba traita Belleville lesbienne ba traiter Belleville moi na deuxième femme ba traiter Belleville Carla Soy Caraba la sorcière ba traiter Belleville na ba kombo nyonso aussi longtemps yé moko piqué était et que piqué nga pourquoi président que Châtel ici biso eloko moko abiko ya na TV ko finga kaka pona Belleville ngolo bato ko zala bolingo pona Belleville mais non oza ko mi konsa ya katali sa valeur au Belleville za nango aïe aïe mais franchement le biso ko benga to sa l'émission abina ko peso na ba question ba tu ba ko mono za meilleur
po belle vie aza valeur pe aza na biloko ya valeur ya kolobela belle vie na kokota pe na restaurant ka ya belle vie na décortiquer nini restaurant ya belle vie na talisi bato comment restaurant na ekoki kosala makambo comment bato misusu balukaka misusu basala bacérémonie na bango combien tokosala belle vie promotion bato misusu olebaki oluka sali moko boye basala mariage olebaki oluka sali moko boye basala nini na belle vie télévision bafete ya mariage mpe kobanoleka na kati wana bafete anniversaire tokosala mpe promotion voire même ya restaurant ke olona fanda na kiti na finga famille Libota toza na ba valeur famille Libota toza na ba en tout cas bravo famille Libota bravo à vous bravo toza na ba valeur na fandi lobi natali point sur point et puis natali la façon maman lobi te mwana nzamba aka mwana nzambe famille Libota lobby bolelisa ki belle vie et puis na vandi na talinga bi oh mais famille Libota ndenge sali boy pas belle vie nga pe na koza na anniversaire nga pe famille Libota sali nga surprise oh pourquoi pas parce que famille Libota batali si biso ke soki to bimi na monde insulte to za na ba valeur obi ko vanda mabo ko la maman vanda tali to fan club 100% TikTok, il y a famille Libota 100% TikTok, 100% famille Libota TikTok. Totali ba maman na biso poto. Maman zo a dit super routine de la mutumoko. A quoi on n'est pas à l'habiter. Cette fois-ci, il faut na kanisa, na tin de la ba attaché de presse tout ya belle vie super. Parce que tout le monde dans le monde insulte. Toko zwa biloko belva zwaka biso pe to zwaka. Mais ceux qui tozo mérité ko zwa ba cadeau na bango te, eza par rapport tozo basé na insulte. Ce que bango balingeli biso na mafinga te. Mais ceux qui yoza mwana famille Libota ozoke na mafinga otikali ka yo moko. Parce que biso dato sauter étape wana mafinga. Toza nango lisusu te. Ata ba ye ba fingi modèle nyonso ah non bon mona suka vanda na kiti ta boko mona ngata na tout à bordure de plus en plus donc na revanda na kiti na nga pona sala valeur ya belle vie na revanda na kiti na nga na loba o belle vaza nasa na tante ke natanga mutu boye e mama soki nani e mama te eza lisu te to na tawana te bientôt film biso ezokota drapeau tokoloba mpe drapeau ezo symbolize nini topesi définition ya drapeau yango eza valeur na biso comment belle vie comme na idée à tourner film à titre ya drapeau comment belle vie a tourné film à titre misanthropie a tourné film à titre avocat tozo pese lango ba leçon morale tozo expliquer bato combien belle vie a sa valeur. En tout cas merci beaucoup famille Libota. Toza ke belé wana pona kolanda analyse oyo toza suna temps wana te famille Libota focus famille Libota to na système shalom vraiment c'est to koti kaka to bimi na distraction to kokoma na 3350 combien d'abonnés. Et puis biso moko ba abonné ba commenter na ba chaîne na biso parce que na moni yango déjà à chaque fois tozoya na ba site te ba abonné ba obakisama belle vie ba abonné wana tout na site te ba abonné wana tout ba côté pas belle vie wana bango nyonso ba yeka na monde ma finga te ba pe fe lingala.
En tout cas, merci beaucoup, famille Libota. Merci, Nayomoko, notre autorité morale. En tout cas, merci, femme de valeur. En tout cas, merci beaucoup, belle vie. Merci vraiment, maman. Merci beaucoup na batutu au bazar pembe na belle vie. Merci na tonton na biso a valeur, tante na biso a valeur. Merci na biso nyonso. Merci na maman Moulou ba o na tanga kité vraiment. Merci na biso tout famille Libota parce que toza ba valeur. Merci na Djoubek Lay parce que na monaki olobi o la kisa ki biso combien za bolingo na biso. Merci na Rit parce que oyaki et na bébé na biso. Merci beaucoup na Nene Nzimbi, la brésilienne, Doris Mwamba, Niki Soka, la patronne, Rosimbouy International Kabobo. Et merci beaucoup na Miss Margot, la patronne. Merci na Patiti Tengue. Et merci beaucoup na tonton Grace Nick Bams de Brazzaville. Merci na tonton Chico Sana. Merci na Chaco. Et merci na Jenny Le Macquarim Kilo à Congo 10 fois belle. Merci na Jana Banaka ya Motema Rodrigue Bangala. Et joyeux anniversaire à notre bébé. Babi. Babi mon nabiso a kokisi 2 ans. Bébé nabiso Azraël a kokisi 2 ans vraiment. Nzamba Lola Axo pardon. Donc Azraël de Yaya, Axel Neleki. Donc, joyeux anniversaire à Axel, à Kokisi 2 ans. Babi vraiment que du bonheur. Nzamba pesa ma yelo zana ngo parce que moi na za ma yele na une année aibi ko différencier mbwana niao. Donc en tout cas joyeux anniversaire na yo. Nzamba Lola peso a capacité, Nzamba Lola peso ma yele tango zokota tango ko 3 ans na yo, ozokota maternelle en tout cas, on sera toujours parmi 5 premiers. Aux vraiment parmi les 5 premiers et nzamba memo na ba dimension oyo mokilo ko pesa ote étoile na yo et briller muta mona ngote muta za na capacité de dominer. En tout cas nzamba Lola pesa o makasi tokutani à la prochaine occasion bambote na maman na ye Charlène et puis na papa na Jojo Nzamba Lola abatela bango na mabazaka ba parents na fidèle na lo bango loso na bali bango ne baza ba parents o bazala yanga vraiment Nzamba Lola abatela bino apesa bino tout bolingo amour wana komikiti c'est pas mobile na mwasi en tout cas Nzamba Lola simba bino abatela bino bokoma na bane oyo ngana bala parce que bino ka bozala yangai en tout cas tokutani à la prochaine occasion bye bye.